Vraiment, bomoni ba famille to yambiawa, plus de 200 familles na makambo ya inondation. Tala ndenge bazolala na Belle Étoile na pasi. Baye ko bomba na aya. On a évité ndenge bozomona boye condition hygiène ko zala ndenge nini. Ngai naza ite mutu nazota la santé ya kotoyo. Yango vraiment tolingi bandeko bakita bomona ba image bosala quelque chose. Chaque fois ba maye yaka ba chaîne le kakawa ezo filmer to mona keloko te. Metala ezalaka mukesi koyo ba brecha mai anjili nyonso ebukani e komi soki mula fo ekotela batu na bandako batu bazokufa bana mike santé malamu te. En tout cas bomeka kosala quelque chose. Gouvernement akotika population boete oyo eza population ya gouvernement na este batu bazokufa oyo bazo remplacer lelo eza bano ya mike oyo bano oyo bano bazokufa bano bazobota bazokufa épidémie ezokota. Vraiment l'état ozoloba nini toza quand même na mboka toza na besoin ya vie potala batu ndenge bazali omoni ndenge batandi bilamba partout c'est que balongo na bandako batandi bilamba. En tout cas basala quelque chose eza seka loso te na moi éponge na ebite le sol et le sous-sol appartient à l'état. Pourquoi pas koya kozwa bato nyonso boketia bango ata na bibo bopesi bango terrain ata na kinkole ata bawap baterrain eza vide ba chef coutumier bazoteka bazolela mbongo. En tout cas tozana mawa mingi et puis ata na côté ya hygiène ata na côté ya santé bato nyonso après ba événement oyo ekozala ba épidémie ekozala et puis mboka eza na épidémie ya buka ezali épidémie ya mpox ezali or bato bazolala boy c'est que ezaki à part catastrophe oyo na épidémie bato basila lisusu. En tout cas tosengi na bino gouvernement vraiment toza na droit à vie bato baza na droit à vie bonuka vraiment kozongisa bango na bacondition ya malamu basepela quand même ke baza na mboko oyo bakonzi bazali. Merci beaucoup. Mbote mingi balandi ya Fantastique Info Télévision ezali bongo molobe na bino ndeko bafond de best tandi toyesaka bino information directe ezalaka na antenne na bino Fantastique Info Télévision na magazine nango agro business tokiti bongo na commune ya Masina précisément na quartier Fumusuka na site agricole pour Malebo Masina Rai. Donc Masina Rai toyeko solola na moko ya autorité ya site agricole oyo pour Malebo na kombo ya Ndeko Amédée. Donc Ndeko Amédée azali moko ya ba secrétaire na association ya munene oyo simbi pour Malebo. Donc depuis awati na aéroport place pour Malebo et Suki toza moko ya bakonzi awa. Grande surprise tomoni bandeko baye na site agricole pona ko se réfugier bakimi mai balo bandeko baye na site agricole do bakimi mai po ba se réfugier ebité to meka ko solola na ndeko ba sous question monsieur ko yama to yebana no bandeko tomoni bango liboso ya bureau tomoni ba bureau za fermé ezali hôtel de ville mutachisi tindi bango ezali bakonzi ya minene nde babengi bango na site awa batindi bango bavanda. Oui, merci ma papa journaliste. Ok, à Fantastique Info Télévision, par rapport à la découverte, Tokiti sur le terrain, na site agricole pour Malebo, surprise, tout le monde ba ndeko, na ba mbetu na bango, na ba kiti, ba kimisi ba biloko, to ebite za problème. Bon, actuellement na boyebi keza ya ko bomba parce que la ville de Kinshasa, eza na ba commune quand même où ils ont touché la inondation. Aussi Masina, aussi Limete, Banjile, Matete, moi ma commune les a touché la inondation. Mais tous précisément dans site agricole Masina Rai 1, ils ont la commune à Masina, quartier Fumutuka. Ils ont dit site mauvais, munene, ils ont la peut-être ils ont laissé la commune environnante, na ba légumes. Au moins na dongo bima, matembele, bite kuteku, bepina bangai. Où tu as un site site est à 1350 hectares mais dans le moment où tu as site mon est inondé tu as même constat la bambela mais les cas qui n'a autorité que tu as un problème il y a cassure il y a digue on est bukana qui ce qui mboula mati a tombé les rivières a tombé mai
mai nyonso ekota na périmètre ekoboma biloko na nyonso tobetaki mbela mais malheureusement ata mutu moko aye na secours na biso azali te. On a tenté par le moyen de boya kosala mwa kolinga kokanga mwa ndambo mais oyebi mosala esami na maboko na oyo esengeli banje esala c'est un peu difficile oyo tosaki na maboko nyonso eza kobeba yango moni site awa etondi mai population tomona wana ezali bapopulation ezali pembeni ya site la plupart sont des maraîchères oyo bafandaka wana bango nyonso ntango mai etondi bali kovanda na aire de séchage ezali esika totandaka loso bali kovanda na ba aire de séchage moi dépôt mosusu oyo totiaka babiloko na biso nous sommes obligés ya kolika kotia bango wana parce que baza na bana ebele moya kosala autrement ezali te na mabe tozomona parce que basali ya mwa mikolo tomoni ta autorité moko te aleka kopesa bango ata sakombe ya loso ezali vraiment mpasi mingi me tozomona bakomini mosusu bazolekaka meme oka bourgmestre aleki banaye baleki nofisi ata kotala bango ata ministre ya tomoni mutu ta moko aleki te soki chef du quartier de localité aleki te akombe plutôt oza ministre aleka tomoni ta mokonzi moko te aleki place wana kolinga kokompati tala bato wana nde tomona na bastade kuna chef de l'état aleki quand même ezali eloko wana epesaka population esengo na cadre ya souffrance mokonzi aye kotala bino epesaka esengo epesaka mwa moral mataka mais omona bazali abandonné bango moko ata moto akotala bango azali te ata baprovinciaux bacommunaux banationaux oyo à chaque fois soki bamakambo ezali bayaka ebele ata moko amonani te ezali vraiment mpasi mingi kote wana sinon bafamille ebele ezali place wana bana na bango bongoleka kozwa baimage na bana na bango epuis oyebi ke ntango bato basantase ndenge wana bakama maledi ekomaka mingi bana bakomi kobelabela epuis tala mai ya boye soki peut-être mwa épidémie songolo ye ekozala po basila alors il est grand temps peut-être l'état oyo bakoyoka biso nde toyebana na etolo boye bazonda manini na etando moke boye soki bakoyokaka bandaka kokita mpe eza esika kobunga te ali site eza koni eyebani soki okiti na terminus na lokali pri na nini na terminus ya lokali na peto congo aveni sep aveni wana ti yango na site vraiment tolance appel epai ya bakonzi bino bajournaliste bopanzaka sango bomeka mpe kopanza sango toza na bana mingi baza maladi bauti na mai kuna bacondition ya mai bila na kati ya mai baeloko bokolia malamu te baza mingi wana baza kobela heureusement dispensaire toza nango wana mais dispensaire ata bamoyen nini mpo azwa charge ya bato wana yango toza kosenga vraiment epai ya baautorité oyo bakoyoka biso baza na bonne foi bonne volonté babanga kokita awa koya kotala meme maboto evandi awa mpo baza esika kokende te bato mosusu alaki alongwaki mboka songolo parce que guerre yali avandi awa ntango moi ekoteli ana esika mosusu ya kokende te yango moi toyambi bango kaka awa biso mpe comité toyali awa oui toza limité parce que l'état apesa biso bamoyen te apesa biso bamoyen te moya tosala autrement mpona bango eza te juste tosali kaka kogarde bango kaka bavanda na mwa abri ata ya ndenge wana vraiment situation toza nango oyo toza nango papa journaliste ezali nde yango wana vraiment soki ya kobakisa mosu ali mais vraiment l'essentiel na message na nga ezali yango wana. Voilà, balandi ya Fantastique Info Télévision tolobaka te vous radio te toza na moko ya autorité ya Poul Malebo. Ya Poul Malebo boyebi Poul Malebo eza grand site. Ezali site agricole oyo ezoliesa ezofournir même si ba site misusu ezoliesa presque monde donc na minicho site agricole eza inondé et puis ba maraîchers ba paysans oyo baza na aux environs ya site agricole awa bango nde basubir conséquence oyo nde na minicho oyo baza siégé na awa na site agricole donc na bureau place batandaka baloso batandaka babiloko nde na minicho baza na siégé wana boyoki bana baza bamaladi donc site agricole eza na moyen te oyo bakobanda kolandela bana basoin banini malgré tout baza dispensaire oyo yambi moi quelques enfants gratos mais à part ça depuis inondation eye tolekisi wana baete mpe na balenge nyonso tu tozoyeba te so gouvernement yango eza lolenge nini et puis nayebi ke Fantastique Info Télévision bakonzi ebele botala yango botala te kama bagikiti mpona babénéfice na bino bolandaka bavideo nyonso tu oyo batiaka na chaîne donc bolanda et puis bosalela parce que na minicho bahabitant ya quartier Fumusuka quartier ya Batoire partout eza quartier osalami presque na commune nyonso tu donc na minicho basinistré bato baza aux environs bazali tellement donc na condition ya bien te na condition bamai ezoya na bamaladi bamai ezoya na bamaladi en tout cas toluka
zongisa mamisu na biso par rapport ya situation oyo comme biso awa na pour Malebo Masina Rai. Voilà, pas trop de commentaires, tous les ndeko mais un peu aucun de moi va sous question par rapport parce que bateau bazo na biso s'intéresse à mingi na mambo belé mambo italien agriculture ah toza site agricole eza inondé donc eza na ba paysan mususu bazindi bazako za vivre basala pe bilango ele sarabino donc bandeko boza ba poto bongo soutenir to tcha ba pombo na bino botinda to ya to pesa mo ba don ata na compte ya fantastique info na ba pombo na bino nzambe akosuna to zongela nani deko na biso. Bon, par rapport à Makambo et Komio, parce que les ali catastrophes naturelles sont totalement bien. Et il y a qu'après, il y a évité. Il y a qu'après, il y a tous les ans, il y a des gens qui Boukani, tout le monde est bandoko takak. Oui, tu as vu que le mois d'avril, mois de mars, avril, et ça, moi, et puis à ma tasse, surtout le mois d'avril. Dans le mois d'avril, tu as vu qu'il y a une inondation yaka. Mais il y a tout ils allaient un peu exceptionnel par rapport à un périmètre au Léka. C'est-à-dire, au moins, le niveau n'a pas mati. Au moins, ce qui a parfois 1 mètre, mais actuellement, à quand même 4 à 5 mètres. Donc, quand on sait même que même bateau, vraiment, il faut vraiment mener des petits diamants ou des pères qui sont les locaux des résultats précaires. Parce que moi, parfois, on a une partie qui est au-delà, il y a 4 mètres. Dit que comme la digue principale, les digue maille les tient à 3 mètres. Ça dit qu'il faut pas revoir quand même les titres là-bas. Digue peut nous boucaner, ils allaient faire quoi? Oh, c'est là qui est côté à maille dans périmètre. Parce que digue, ils allaient protéger à périmètre, là, l'inondation arrive en Gilles. Mais quand les boucanis, et boucanis qui est qui mais qui concerne ma boue, si mettez tout ça, les appels pas d'autorité, ça n'a pas tenu. Tant que ma casse, à élargir encore distance là-haut. Nous sommes à 10 mètres, quand on va 20 mètres, 30-50 mètres. Oh, et ça, nous nécessité réellement engin. Nous avons beaucoup de possibilités, il faut qu'on ait un engin. Et pour qu'on ait un rivière engin, on dirait attendre zéro. Il ne faut pas draguer. Il ne faut pas draguer, attendre zéro, ma casse. Donc, il y a quand même pour la mouquet, il faut déborder. Bon, pour la mouquet, il faut déborder. Alors, il y a madame mouquet, tu sais, une autorité, tu as un projet pour draguer rivière engin, les alliés. Parce que là, on a le surtout dans le mois de mai, juin, juillet, on a les arrachés. Il faut faire ça. Sinon, au moment où la cité Moussoussou, la ville de Kinshasa, elle peut disparaître. Nous, on a vu ça là, Moutake, le nom à Kini. 2 jours à Kini, 3 jours à Kini, 1 mois. À ce moment-là, il y a des gens qui ont fait un logement, société, l'État, ça là, que les bâtiments, on a cherché, et ça, ils été. Donc, on a fait l'école, bon, on a fait une classe. Et vous avez donné une classe d'habitation. Donc, l'État, quelque part, en train de devoir, on peut dire qu'il y a des alliés. Mais le minimum, il y a des solutions pour faire dans la cas. Qu'est-ce qui se passe même la solution palliative, on dépend que on peut pas aller battre ici quand il y a des sinon na reste kuna bazo menacer biso ah tout mais c'est pas bon demain to sema na l'état gouvernement azo ba mesure ba autorité na débat kabona mon chef de l'état parce que là avant qu'on t'arrive jamais au four au moulin mais ça ba ministre o bazali na betango de sika na bango on a likambo ko mo ko te côté population peut à l'aise donc bazali ka mbele to mettre pas ya autorité il y a vraiment qu'on s'est couru battre bazaliens bazali mingi vraiment bakama les deux données dispenser aux gens c'est juste pour qu'on aider ba maraîcher mais to comme un problème parce que bato bana ba yewana on veut continuer à nous mettre au moment que moi de bon mais ali soki l'état de ko sala na cadre ndanga ça ya ba ko subventionner bato za même malam vraiment bato c'est kaka yangwana. Fantastique Info Télévision, suivez les images et on se retrouve tout juste après des images. Merci. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Si merci de retour sur ce plateau, on a bolandi ba image, lengeni bomoni bandeko ba siège, on a site agricole pour Malebo Masina Rai. Tozongeli bandeko to yambi susu ndeko moko aza moko ya autorité susu on a pour Malebo Masina Rai na site agricole na département ya santé. Na habité ndeko ako se présenter lisusu avant to kota Mozindo ya ba question ya biso mko lelo.
Oui, merci papa. Nga naza bongo président ya Air de Santé Fumutuka 1. Donc naza awa na président wa marché puis naza na ITA na biso ya Air de Santé Fumutuka 1. Lelo toza wa mawa ya trop. Pas si vraiment n'était sur le bani. Mai oyo tolaka awa ezalaka moke. Mais nazo tala niveau nango. Maladie ya ndenge ni ezotambola awa ko côté la biso. Bandeko na biso baza kozinda. Nansi na lansaki déjà même na niveau ya zone de santé pour to kambami na médecin chef de zone Ndembi Sophie lelo na zawa toza na programme de voyage to que des fleuves na ba île na biso pour na ko vacciner bani le quoi to kutani na vous avez bongo magazine na biso fantastique info donc yango to ko tikati problème grave toza ya kozinda na niveau déjà ya 40%. Kanisa siko na tango tozomona hôpital ya APRM te site na biso oyo tozana batu bayambi wana na moment nini na moment toza en pleine campagne na moment oyo pe tozana toujours na étape ya impact na biso tungisa donc na yebité ba konti batala déjà dossier oyo ezokota oyo ezokendesa des maladies ce qui te pousse liboso kuna okomona vraiment ya dégâts lisusu mayo ndezo kende boye ole kende fleuve atindike libiso ezo tambola na nyonso ba toilette na kati kanisa soki 40% ya population biso baza kozinda ba toilette boni na tango ezo matela bato mais ezo tambola na salité nyonso ba maladie kozala vraiment makasi kaka ndenge président ba marché so alobi awa soki gouvernement etali likambo te après cette inondation ekozala na sérieux problème na kati ya Kinshasa. Ba ko ko loba bezu Fumutuka 1. Biso bato toza na kati ya domaine la santé toyebi. Soki ata ebolese pa mutu moko ebandisaka ville mobimba. Oui. So soki tozo loba na tina ya imports. Ekozala ndenge nini. Donc to pe signon c'est pas la bango. Nga la sala nga la programme à voyage. Tozo lengela mapoto matamelo kwa tokuta ina fantastique info. Jamais tukoko tika photo tia maloma. Donc toza bato to ba lisu ya Ndembi Sophie le Ndembi Sophie aza lisu ya ministre de santé Ndembi Sophie on a le besoin bongo mettre chef de zone ya Masina 1 donc na zana pour ça vraiment ya gouvernement na biso ata la dossier nansi pour nga na zana mingi ya kolobate ozaki essentiel ngwala nde na pesi malobe pa ité na biso o ya simbi air de santé na biso voilà très chers abonnés de Fantastique Info Télévision tozoko bana koyamba ba autorité ya Poul Malebo Masina Rai docteur yeyo o ya zabongo moko ya ba superviseur moko ba docteur na APRM yeyo to meka ko poser ba question par rapport à mrambe comme biso na site agricole Poul Malebo Masina Rai mote docteur mote to moni boso hôpital ba tondi donc to moni ba li ba matériel ba bien matériel ba to éviter ezali problème nini ekomele liboso hôpital na site agricole Poul Malebo Masina Rai ndeko makambo yo to kwa kutu koloba te ata na gouvernement congolais to kwa koloba te ezambala liboso te et puis ba mayo bomoni chaque année na 11e mois février ba mayo ezalaka gouvernement lekawa atala comment koki ko sala déplacement ya batu donc eloko esala makate bato bomoni awa na le 5 tina na le 6 mbulu ebetaki awa ezalaki lisusu moyen te bato bayaki bayako se réfugié bato bayaki bakangi ba photo na yebi te ba image yango eke wapi ba presse yaki ti lelo kinye ezali awa lisusu na mbulu alobi donc ekomika soki mbulu ebeti ba famille pa bakima bazo perdre na ba bien ezalaki kutu na baliwa na le 5 ou le 6 na le 6 tango bato bazokima bakura ya mai wana ezana bana bake na mai bakiti na mai yango lelo lobi na ba 4 heures a lelo tomoni bato bayo kotonda lisusu eloko tozo regretter toza na bépidémie tala lelo awa tozo vacciner contre VPO or bana nyonso bazoya kosundeza wapi na mai hygiène eza te or bolobi VPO ewutaka na mai ntango bato bazosumba bainvestigation bazwaka mai bamemi na 1 heure de mpo batala awa toza na problème ya VPO na limité
awa tozocouvrir mpona vaccin or awa banie nyonso bato bazosumba ezokendela mai hygiène eza te bascaris après makambo oyo bana tokotia bango wapi gouvernement oza na besoin population te na este bato bazosila oyo bazoremplace kaka bana oyo bana yango baza expose na baépidémie en tout cas ndeko nayebi te solution tokozwila yango wapi yango ntango tomoni magazine oyo vraiment toza sûr ke solution ekozwama awa site président site awuti koloba na mégaphone mpona hygiène ata batoilette yango ya koyamba plus de 200 famille boye batoilette yango ekozala wapi hygiène yango ekozala ndenge nini en tout cas toza na pasi docteur atake bino boza na zone de santé par rapport ya site agricole ya baautorité basimbi yango gouvernement lancé te même bino na zone de santé eza na réaction moko eza te mpona babitan oyo baye kosiége wana liboso na bino papa parce que eza bamisu baza maladi wana etake bino na zone de santé oyo boza bongo na moko ya baorganisation ya pule malebo masina ngai bolobi nini mpona bajare ya bana wana bazobela parce que ezaka bana te na baboti oyo eza mwa eyebi bato bamicrobe ebele nayebi te bayi liboso ya zone de santé baza maladi etake bacitoyen etake bahabitant nayebi te bakongomani yo bozwi solution nini wana ndeko zone de santé médecin chef de zone Sophie Ndendi atalaka mpe likolo mpo ministre ya santé azali or ye moko na bamoyen na ye akokoka kozwa bato en charge te omoni plus de 200 famille akozwa bango na charge ndenge nini or makambo oyo ezalaka ba ONG ou l'état azwaka bango na charge jusque là na mbula ebetaki le 5 le 6 eza na famille moko ekangamaki na mai mwasi aboti azokoka kobima te nde Sophie Ndendi abengaki bobimisa famille wana nde président Kodev akendaki na bwato abima La chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite.